Naebi que papa Nico organisateur de conférence, manifestation pour les gens ici tout thème dans mon Makassi. Achetons les temps quand les jours sont mauvais. Mais dans l'angle moko pour les alliés, il y a total mboka réflexion par rapport à mboka mais les alliés kotambola. Les conditions de Wutaki Wapi et objectif des alliés mini par rapport à Mabongisi. Merci mingi na motuna yo tuni et la kisi malamu que bino ba journaliste po bozali na pasi na motema point ekolo na biso organisation yeloko yo wana euti na makanisi oyo esangisaki secrétaire général représentant légal ya CBFC professeur Bokundoa na biso bato tozali na kati ya organisation département yo babengi justice paix et sauvegarde de la création nde tozwi makanisi oyo wana na nsima ya représentant légal parce que tomoni ke ndenge ekolo na biso ezali kokende oyebi ke soki ozali mokambi ya bafidèle na kati église ezali lokolo ozali pe acteur politique il faut zala visionnaire kozilaka te ke likambo ekweya mpo na ozwa solution il faut mona deja na mosika na lero oyo wana bakomona malamu ke ozali mobateli ya bapate na niveau na biso ya église tomoni malamu ke kotambola oyo ekolo na biso ezali kotambola na bapoliticien oyo bakoloba ke baélection ekosalema na 2011 basusu balobi te élection ekosalema na 2011 te parce que makoki ezali te basusu bazali donc tomoni déjà que mobulu ebandi déjà ko se dessiner, ko se pointer à l'horizon. Yango na biso totala ki tolobi te. Tokoki tozila fait accompli te ke tozwaka toujours solution kaka soki bato bakufi soki mobulu ekoti na kati ya mboka. Tosangisa bana yekolo. Ba mekana no ko réfléchir. Est-ce que élection ekosalema na 2011? Bon, ce qui est élection esalemi na 2011 te baza kokanisa nini pour que mboka na biso tokweya na kati ya pasi te parce que basusu na ndenge komami na constitution légitimité ya pouvoir oyo ekosila na le 6 décembre 2011 na minuit. Bon, ce qui tokomi na date oyo wana ba élection esalemi te mobulu ebimi ekozala malamu te alors tosangana toluka oka soki ba élection esalemi na 2011 te voie de sortie ekozala nini noke ya kokoma ke tozilaka kaka bato bakufi ya boye na boye mobulu ebimi toya botosanga tete tobanda deja kokanisa yango na kati ya mikolo oyo yango wana omoni na niveau église protestante et plus particulièrement na communauté baptiste du fleuve Congo nde secrétaire général représentant légal asangisi makanisi wana et puis okoki kokamwa. Moi je ne suis pas de l'église protestante naza protestante nazali catholique mais nazali kuna puisque tozali siko na niveau écuménisme c'est-à-dire biso nyonso tout ba Christ alors soko ozali mo Christ veut dire il faut landa exemple ya Yesu Christ kozila te bapate bakufa po anoya koluka solution donc tina ya ekutameli ya lelo bosanganwi wa lelo ezalaki na lolenge oyo wana